Cardinal Ambongo, en tout cas, ça m'engage que moi, je crois que c'est le plus médiocre des cardinaux Nyonsu. Oh! Oui. Jassim. Bateau, catholique, il y a quelques hommes. On a dérangé politique à Congo depuis 1960. Catholique, il y a un intérêt parce que catholique, son problème c'est quoi? C'est une co aligné que non muntu oya ozala wana bango ba dicter yo kaki makambo alo ba ite otepo alternance salama na 2023 est-ce que ça va bon so lelo toza lelo ndenge toza na ba désordre na retard toza na eza bato balata ba sultan wana ba kota na politique ba déranger makasi Merci beaucoup na bandeko tout ba occasion pour l'émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Monsieur Didi Pumba wa kopesa biso chance lelo to sala ba musala oyo na kata 3W Congo France. Merci na mama Emeline Zemba Motema tous pepele ya mbeto na kobo santé Pauline Ngengo kabeza éducation papa Léon Banze Ben Mok mama Lili na pesi no mote na musika to ko sala musala na ba o nyonso balobaka bien bato balobaka bien na kati ya politique musique bato bazo pesa makanisi na bango nyonso jolika na kati ya mboka na biso nazongi se papa na mboka o alobaka bien bosepela kana ba analyste osalaka naye obolobaka ke alobaka vérité et asembolaka mingi o elekaka na kati ya mboka na biso mwana mboka bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé déjà. On a toujours ngolo Yesu Masia. Ngolo Yesu Masia. Maintenant mona lelo nde mboka ezokende tozokende ndeni. Mboka tozokende oui nkoko sweza. Nkoko sweza li mais on n'y peut rien. Parce que tu bimi na Égypte. Ne tozokende vers Cana. Na nzela e ozala rose te. Ba épine ozala. Mais lo ngana osenga na ba congolais batika ko yimaima. Sinon Cana ba omona ngote. Sinon Cana ba omona ngote mais tout le monde déjà Adolphe Muzito ko soutenir l'idée à Noé Tchani yo mona ndingani. Ezala ja ko mona ke vision était ko côté dans les unions sacrées. Les hommes politiques changent à tout moment. Na Congo to komina na ba hommes politiques cohérents. Ndenge ba fait docteur Etienne Tshisekedi azalaki non na etikali non, oui na etikali oui. To komina ndenge wana te. Mais par rapport aux intérêts, les cartes changent. Ce qui Adolphe Muzito a dit que non, a se préparer contre l'union sacrée. A tout ça là boutou déjà. Ko soutenir l'idée à Noël Tchani. Oui, ko soutenir l'idée Noël Tchani là déjà kolobaki non, a se préparer boutou déjà. Ba tractation ali pour à rejoindre l'union sacrée. Aza congolais de père et de mère. Mutabo ya azate. Mais aza côté anani, aza côté anani ya ndiko na biso faulu balobaka. So ko soutenir idée ya Noël Tchani balobaka faulu azara moto oya nini ya nyamboka banda aza congolais te. Omoni na ba homme politique na biso. Eloko intéressant bango, eza ba intérêt na bango nanu. Ces gens-là ne font pas la politique autant musu vision biso tozana ngo bamba na ngo. Non. Ces gens-là font la politique pour nananu na bango pour leurs intérêts à bango. Tant on bandi ko lobazo soutenir Noël Tchani. Et ça message, faut décortiquer ngo ali loba nini. Donc, ils ont déjà rapproché mais au salama c'est pour aya azonga na ndaku na bango. Au moins na mboka fa ba Camerounais. Mais attendez moi na Camerounais. Yaza na lamuka mais asweni ni wa idea Noël Tchani nani Moïse Katumbi pe ba ramuta lamuka. Mais moi si a Fayoulou aza camerounaise. Hein? Fayoulou ye moko ba origine neza neni batu balobaka. Ngana zwana no te moyena ke na bandu ndona ke no vérifier na village na bango ta la père na bango mère na bango mande ona bango. Batu balobaka. Otomona. Soki to vérifier ngo ke non aza congolais te ke aza infiltré ya akoti banda conférence nationale le akota wana utaka place wana na Sénégal tia ya ninga ya wana ba ewe banakati parce que erisuko yango ezali ke non to yeba qui fait quoi et qui fera quoi. Mais non mo na dossier ngo est-ce que boleka pour le monde va dire eboleka te dossier wana eboleka à 100% ekoleka babi pour les chèques ya mona mboka Fachi yango bazoluka dossier wana déjà leka ko tanga mona ke chèque na déjà simbité par rapport ya mandat na yango mona ba wena dossier leka pona ani wana ko ya aso ali susu pouvoir na ebisaka yo Fachi azana muntu te abundane na 2023 azati anniversaire d'état azati na ebisaka ipo
na 2023 na tout le monde anniversaire d'état ité maman Olive aza wana akobunda ngana ko regretter makasi soki na parti le la PPRD to na FCC ba classer maman Olive passe par rapport maman Olive aza na makambo ebele oya bango basali tango bazali na pouvoir makambo wana tango mususu bakundoli yango nanu te mais tango bakundola yango tango mususu ozala éligibilité na ye komona na non moyen mwana mwasi akoma mokonzi eozala te maman Olive aza nanu na tempérament moko akoti nanu na po ya politique te azwi nanu eloko wana te azwi nanu te il faut azwa yango nanu faut azwa yango nanu déclarer 6 mois salaire au bimaté. Mais ce que le quoi on va déclarer 6 mois bon on va bimaté tout le monde pour follow l'idée ba propos na yo to ko. Ah moi je soutiens Koffi Olomide hein. Ba propos Koffi Olomide même si ça n'engage que lui-même mais moi je le soutiens. Comment mon tout moko on aura 600 000 $ américains. Là on ça na oni. O somba na oni. Mais c'est pas pour changer de dire qu'à partir politique va s'en bo lobi andoli ya bo loba ya lia bo pour koto pe ba lesa. Te Koffi Olomide so tali Koffi Olomide azaka toujours na point de vue na ye. Koffi Olomide à côté la muntu te. À côté la muntu te. Côté ya Félix Aloba Oloba, côté pe ya banazi Aloba rapé o Oloba. Koffi Olomide za muntu côté 6 mois ba ko futa mbongo na bango te ba ko lia ndenge ni ba ko vivre ndenge. Papa. Mais mbongo bango za na 18 ans. Nos journalistes. Nazo luka $10 000 pamba. $10 000 kana zo luka pona bongisa to bongise logo. 10 000 ga pamba na luka $10 000. Nana opesanga. Banasi bazana. Banasi bana ngo. Ta muzuzu président Félix Aoyo ka bimete ba aluka ne ka 10 000 ka po bongisa kaka. Maison na bango oyebunda bitumba o bapanza. Ta musu yango kana za luka pona bongisa yango na luka belete. Pour maison na biso so mérité parce que tout ça les seuls maison on a Congo na Kinshasa to bunda ba mwangisa banda lunga mbomba ba yebi yango yango epesa nga force oloba parce que na participer na bagarre to bunda to ba to belé mona ba to ba bunda ba sacrifier est-ce que zo ba no biso to kufisa na batu yondo ko déclarer salaire so salaire zo matin mais mona mboka kabila ko déclarer salaire mais yete il a remis ko tuma mona te za soni même maman Olive ko déclarer loko wana te za soni pona bango et la soni moi vraiment on conseiller naza na problème na maman Olive te mais on conseille à déclarer ka biloko wana te ça la soni makasi et ça la soni makasi mais sécurité pe na kati ya mboka to moni maman ndenge osamba to ko boma moko mwana moko ya inikino ba boma ki pas policier par rapport ya cash ne tout ce monde est sous policier na selemba abomi muninga par rapport ya cash ne policier oya abomi mutu na inikino oyebi batu ebele bakota la police ce sont des civils to lobela ba faire yango baza ba civil bakota ntake bangulu major moko bazana ba pire petit na yemo bazwa bango amema bango na sous commissariat akomisa bango bato bureau de comprendre apesa bango remission bato bureau de babimanga na balabala batrakaka batu basala ko bakuko sala batrakaka mais tant bakopesa bango réalité ya munduki bayebi réalité ya munduki te bi réalité ya la police ebi réalité ya armée te akende kola la police te asala CIT ayebi lo mokote ayebi kutu munduki eza na combien de parties ayebi te munduki wana bapesi aka 47 nani asala ngo ayebi te pays nini esala yango buntu nini asala yango ayebi te portée efficace nango eza na combien de mètres ayebi te faut bazonga na recyclage bayeba no bapesi aka 47 point nango sans chargeur ya massa garni epesaka 3 kg 600 grammes portée efficace nango eza 600 mètres cadence de tir nango eza autant de coups par seconde il faut bayeba makambo wana et quand est-ce que okoki tia balle na chambre quand est-ce que bamemaka munduki ça s'apprend bakozoka te dikumbala moko bombu batie yo policier parce que ozalaki pire petit ngulu ya pire major moko bo yebe kutu mpe major yango akota mosala yango na police na ndenge akiyanda yaka akunda na makolo wana papa na babota bapewe parce que aza mutu ya nini akomi major non ce n'est pas ça yango ozomona babevi oyo ezosalama
mutu ana maîtrise ya arme te mais nga nazo proposer boye bolanda nga bien ngai Richard Ngoma je propose ça ba territoire nyonso ya la police bato nyonso baza na police territoriale na ba souciat na ba siat ba doter bango ba taser ba longola bango ba arme létale na za ko s'adresser na mini non lobi bien ba doter bango ba taser eza nini taser eza pistolet électrique oyo ebimisaka masasi ya courant pour ko paralyser un individu pour ko appréhender calmement au lieu bapesa bango ba arme létale net ba AK-47 te ba AK-47 batika ngo pona ba unité d'intervention la policier mo ngabo moninga les policiers par rapport à vina munduki kasi yango la zoloba yango proposition langa tozo critiquer kate mais je donne ma proposition ba territoire no suba ba équiper bango na ba taser unité unité d'intervention lokola ba leni bango nde ba otika na ba arme létale lokola ba AK-47 ba shoot gun balance grenade ya fumigène ya fumigène bangonde mutu bakotikana nango na bagaz lacrymogène bangonde mais tous les territoires batu nyonso ba souciate bazala na ba taser parce que soki mutu aza na taser polisi na taser ata tiro na nzoto okufa te ko paralyser yo bakangi yo calmement ba déférer yo acquis des droits nga proposition na nga yango wana soki lelo na participer na commission na ba bengi nga na proposer bango batazer na ebisa bango pays nini boko somba batazer ya bien bo commander yango eya et puis bo lakisa bango komate se bako emanie batazer wana c'est yango bakata ki ni teo mususu to mona ki ni temo bo yaki ya banga batsa ba soda mo bati ba ojana babwaki da ni tana po amwa ki mamone ngo kende déjà ndeti mabe mo we rozala unité wana ba ojana eza unité za ki formée pour la police c'est une unité ba formée pour la répression ya glissement ya Kabila. Donc, une formation paramilitaire, mais une formation à la police. Ça, c'est différent. La police, c'est autre chose. L'armée aussi, c'est autre chose. Une formation, il y a réprimander le peuple. Vous voyez, il y a une agressivité. Il faut former des jeunes diplômés. Il faut former la police. Parce que si vous avez un PV, procès verbal, akoyeba nini osala PV de saisie akoyeba momba makambo wana nyonso akoyeba ko verbaliser akoyeba osambisa akoyeba ko apprécier mais ba ko zoiter n'importe qui ba o policier o n'importe qui o péchi non pembutu to moni awa na nini normalement faut battre président ya CENI mais moi mbutu ndete ezali ya kota catholique l'église vraiment mbutu moi ezokota na kati wana catholique banda ko déranger moi je dirais pas catholique mais les hommes ngana oloba catholique te bato basaka na catholique il y a quelques hommes babanda ko déranger politique à Congo depuis 1960 so lelo toza lelo ndenge toza na ba désordre na retard toza nango eza bato balata ba sultan wana ba kota na politique ba déranger makasi ba sala bonzambe te non y a rien de bonzambe na makambo wana na politique bonzambe ezala te lobi bongo même to ba pembutu mbute uta bango mote ba konzi kuna seko catholique animaka déjà muto bonga batsaka na oya dali l'église ya kimbangiste catholique animaka église ni boya ka mais lelo église ni catholique pe boya mais na bien bato asen balobi consensus basa la consensus ce consensus boyo kanité bokene na vote ba yo kanité na consensus bake na vote si confession religieuse bandimi muntu wana catholique kaka na mwana na ye protestant baboyi majorité legi 6 mais que dit la loi na makambo wana majorité wana muntu wana babimisi si confession religieuse wana muntu wana faut lega catholique nde azomona ba intérêt na yete parce que catholique son problème c'est quoi c'est niko alingi ke no muntu oya kozala wana bango ba dicter ye yo kaki makambo mbongo alobaki te otepo alternance salama na 2023 est-ce que ça va bon ambongo azana un personnel vis-à-vis chef de l'État tala ba chef de l'État ba fani mi balé président Fachi na président Sassou tala makambo mbongo alobaki non wana eza question ko mbongo otambola te wana eza ba insult asalaki entre les deux chefs de l'État wana ezalaka te cardinal Ambongo en tout cas ça m'engage que moi je crois que c'est le plus médiocre des cardinaux nyonso oui Jassim bon so ba moni ko bon so ba ndimaki ba ngol dungal bo so ba ndimi ba bité ye
bono boboyi tu ka mbale bilo ngoni malsimo ba boyi mabeli mais pona nini parce que cardinal Ambongo azola kisa en moko papa en moko viscéral basala donc ato lingi muntu te moko la kisa en wana te okosala ngote biso to bane ko combattre régime Kabila mais mokolo moko te to finga Kabila na télévision bafinga moi je ne peux pas faire ça nako finga te parce que c'est interdit mais yo zo finga président de la République zo finga est masqué nous sommes des intellectuels to yebitango aga mokonziti aga chef de l'état on ne peut pas to ndimango te to boya ngo to ndimango te to bitumba kozala makasi to ndimango te ba sepela no banalise au sala ko lobaka vérité yo mo so zo mon échec par rapport ya pouvoir oyo échec euta potoni sur échec ndambo ezali so gondima euta potoni échec oyo zo loba échec ngana zo mona eza moi lanter muke ya ba tu ya fake batu ya fake bazobundisa président de la République pour peuple akota na kolia na yete pour problème peuple azo senga kolia na ye et kolia ngo pe komi na ngo pembeni mais batu fake bazo sala moi ba lundi samedi suka non par rapport à moi fin du mois oyo nde mamno su ya bango esilaki tozo banda les premiers tozo banda yango omona non napesa bio kala napesa ki yo que non fin du mois déjà la Gambela ba parti musu déjà c'est comme déjà 2500 oh mais faut pas que de Gambela 2500 déjà chambre non c'est pour là où il y a ondeni depuis kabaso c'est là la 3 jours omoni soso 2500 ba congolais to balelo soso pour là c'est ça là depuis kala nga mona so na koti Gambela mona déjà soso mo dans 3 jours 4 jours ba soldat ya mona ebisa ba congolais 80% ba congolais to ba ndoki 10% bana nzambe 10% bazana ni tata nzambe ni na satana omona ba moni be 2500 na Gambela déjà albabikete wane pour là Masukoyo, bon c'est là, surtout que de malé mais bon mon an. Tina wenza DGC. Après le chef côté Mambolia, côté ya binomos, côté sur ya gouvernement. Côté ya gouvernement, ils ont la moi lanterne concernant magamusu, aux unités magam ya logements sociaux. Côté wana logements sociaux. Transport, taba transcrire belé télémi kuna. Côté ya logements sociaux échec za makasi. Côté wana échec pendezali ministre chargé habitat. Il faut maintenant un gouvernement cohésion batongela ba logements sociaux parce que les gens souffrent énormément. Ko fouter la ndako comme un casse-tête. Et comme un casse-tête dans ville Kinshasa, donc il faut logements sociaux passer là au plus vite que possible. En tout cas sur les logements sociaux et salamité. Moi je crois que vous allez échec na biso IDPS côté wana. Côté transport tale belé tanami kuna Transco les mots ba futa rabatu te ndet maman ils arrêtent le régime yango bezo yaka poto sécurité ba futa batute donc maman on est toujours Transco eza gestion ya batu wana baza place wana bazo yeba ndenge nini ya gérer makambute ndenge ya gérer makambute mo confinement pe sala que non moi baisse kotaki moi désordre salama na monde concernant Covid-19 et ça là qui moi babilo wana mais moi je crois que non l'administrateur baza en place na ministre de transport chéri Okenge ba régler problème wana transport obima ozonga po ba futa batu attendre fisque 5 mois ya salaire na ba toka bwana biso mwana mboka to tika na biso yo lelo zango samedi lobeza journée ba weya feza lelo monde ba musu ba okende lelo mais tant yo mozo mona makambo nde tozo kende lango boye est-ce que lelo yo molo ba ke Félix Antoine azana nani candidat moto ko battre candidat pas ko bima pe na dernière minute candidat pas bimi ande to mona mama Moïse Katumbi ngala ebisa ko problème Moïse président Moïse Katumbi na président Félix a chef de l'état président Moïse Katumbi azande wonaye nga eloko wana kutuna lingate bat bakabola bango kutuna websa président Moïse Katumbi 10 000 ka do senga 10 000 akoya na ba ya ba ce sont des frères baza bandeko lokola baza bandeko bayebi ndeni ba otambusa masolo nga na lingaka te makambo wana ya kokabwana oh non ça bino ba secret mususu
il y a président Moïse Katumbi na président Fachi boye bien ngote biso tozalaki kuna na tango rassemblement ezananu nga bana otikala ti 22h ti 23h j'étais là na ebi makambo ebele nga lo ba pamba te soki Moïse Katumbi moni ngeno ozonga basala alliance na Kabila c'est son choix, c'est la politique mais aye ba choix au sala. Moi je crois qu'il y a encore les moyens à ko bongisa pour azala neka un homme politique ou ça la politique na normalement ngalinga ko taba makambo ya président Moïse te nan ndekone Fachi parce que président Moïse na yebisa bino asala mois ya trop pour na président Fachi na ko lobango boyete na écran na lo bango te ya ba sekele biso to zala 22h butu est-ce que webi tango olenga ko banga ba bundana Olivier Kamitatu 22h bana bakabola bitumba wana ngai Richard nazalaki wana nakabola bitumba wana 22h olenga nkoi na Kamitato ayebi yango bien place na katanga kuna pona likambo $80,000 ya katebe katoto ayebi yango ngai na ça ko loba Moïse Katumbi sala trop pa ndongo yo lobi bo sala ko loba na TVT mais boni makape mo azana prison boni makape nani capital camera et puis sala trop. Est-ce que au monde en place na boya Moïse Katumbi président Moïse Katumbi na boya haïti so batu musu excusez-moi so batu musu ba membre musu ya parti na biso ya IDPS ba boya par rapport à politique ngana ko boya haïti parce que je détiens des choses au ya sala. Merci moi la moi to kabwana biso dossier OK ya suka poto kabwana biso par rapport à matata pour le dossier no mo ekendeli ba okité na bango par rapport à poison na ngoto no mo dossier ba ko simbeka te magamba dossier matata mpono le faut répondre na dossier papa ngana lo waka 10,000 poto bongisa plan haute matata mpono na 250 millions et poison pesa na nzoto boko tika pe mutaki a suite traitement banda après mais na bien poison bango batu bayana ngo bango bayebi so matata pona na poison aluka muta moringa shot muntu wana moringa show o alega na RTNC atleta la poison azana ba pilili wana poison atleta aluka muta moringa show azali muta moringa show ko traiter libanda te muta moringa show na pesi yo piste muta moringa show azali ya ko traiter ye biso to luaka 10,000 poto fandisa to bongiselo ko ebunda 10,000 il y a 250 millions. Est-ce que matata pour nous ko pe manete pa 4 millions na kendika pa baleki wana na pesa ba mpeka mwa 10,000 ngo kaka po ba bongiselo lo poso ba bundi ba mériter. Est-ce que osala ngote akosa ne pe yangote. Merci moi na mboka to tsisi na biso message ni azuko kopesa ba ko ba nyonso Hollanda. Batu nyonso baza Hollanda boye ba no traverser à désert ça passe. Mais faut to kanga mutema. Tozala te lokola ba Israélien ba bimaki tata nzamba bimisi bango na kana bakomi ba ingra orga tata nzambe apesi bango na mane balia mais bakomi ka ba ingra souci na bango ka bazonga na Egypte tata nzambe akaki passe na mutema naye génération wana ebona ki terre promise te mais biso toza na foi toza na eliki ya pa tata nzambe ke no abimisi biso na maboko ya banguna o bakanga biso ba infiltrer bakanga biso bakangi mboka apesi biso président Félix Antoine Tshisekedi un homme au cœur d'or. Un homme, je répète bien, un homme au cœur d'or. Tozon di magata tanzambete. C'est de l'ingratitude. Même ba ange likolo, azoke la ba congolais mawa. Mais la colère de Dieu est là, mais elle est lente. Au risque tanzamba ko frapper ba congolais belé. Et belé ba o mona bonheur en boko te. Ba frapper bino pe ba kuna ide pesa boko ba pouvoir et comme le code ya famille. Ba biso yi peut être en train de lembi. Maman Marthe, soka lembi apesi boy. Tu vois ça insulte vis-à-vis à maman Marthe. Moi je dirais na batona bazolo bango. C'est basé à IDPS. C'est basé à IDPS. Oui bi soki ngai nazaki na IDPS que Moïse Katumbi bimisa parti na bien avant. Nanga na parti na. Nanga na parti na. Nanga muta vérité. Nanga ke na gauche droite te. Mais na milité tena kokota te azali na raison ko tagete ndenge alobaka incitation à la haine tribale ya mabeto kondana ngeza banti valer to linga ngote mais nazo yebisa batu na lobaka non to milité pembeni ya vieux wana ya vieux Etienne Tshisekedi na fandi pembeni ya ye moko zebra son excellence le président de la république na fandi pembeni na mukongo nzokoko batu tu ba entouré ye lelo na regrettaka makasi batu ba wala émission balanda batu nyonso ba na otika ba carton ba track awa po biso nga biso Richard na équipe nyonso to boka ka butu
ata mo ya raté ata ba raté ba gimwa ya mvita banani to na ba raté eta ingratitude batu ba kufia ebike sauf au fond les réseaux sociaux au mona jeune wana ba bomaka na Sévigné combattant ya IDPS ya awa ya numéro 5 atika bana ba kenda classe cité vraiment secrétaire général Augustin Kabouya bozo ça la injustice est-ce que ça descend de pas bana la bombo amona mato ça descend na famille wana le proposant ya kozwanga mais to sala na émission ya mama au place babeta président de la République bayaka batinda ki mo mvita ata pesa mairo wana $100 mais bayaka ozomona bayaka pour vous dire que non toko sakate to kendenga na place bana wana bali bana na mbinza na Delfo kuna to kende kupo bakoma una popera manga kufa pera manga za ingénieur lelo tamsu baza na vimo pe afri akufa pona lit awa to sali plan nyonso ndenge to bima na tongo ba combattant nyonso ba ye to sali plan ndenge to banda na Saint Charles le Luanga avant to commencer Charles le Luanga to bandi awa na sorti awa place ya alimentation na Chibango to komi kuna Frank Dion bata Frank Dion tamba zao ya babeti masasi akufi mais bana ona bakenda nchikite nazo bisa secrétaire général Kabouya il faut qu'il tombe na bana wana tokene na place basala po sala au filmer bango mona bango c'est anormal on est injustice pire simple. Merci mon mboka to comme na biso na suka boki ninga lobby bato basala lit to mona pa ko suka tiki manga basala ba visite mais so bosali pe visite ya mwana mboka o abimaka pona ko luka régime ekende pona ko tia mwana mboka. Pourquoi pas payer bani bazala pe bien batanga pe bien balia pe bien bossa la pe visiter au sala bien. Merci à Christian Touré, merci na tout banda na 3W Congo France, merci na mon boss Mesedi di Pumba, merci na ma mère Medine c'est mamoté ma tous pepele mbetolo, merci na papa Léon Banze Ben Mog, Pauline Ngingo kabeza éducation na e ngana mto kotani balasi na ba analyse na monsieur Belé au sala la mettre au sala descendre kuna bomo na famille wana na bana o mon ya tika na lit o alukaka bien pour intérêt pour na mboka. Merci. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com